Bonjour. Voilà, mais c'est ça la condoléance. Merci beaucoup. Voilà. To limite l'impression d'abord il y a si on est au dia ou biso nouvelle ou en temps yaki. Ouais, nouvelle, ça qui passe Mingi, vu que c'est la petite sœur à mon vice, au vice-président Julien. Et on était déjà là quand il y avait Azara Kobela. Je la connaissais très bien. Comme on a Akoufa si jeune, ça fait très mal. Bon, Nzambe Moutapé, Saranzambe Moutazui, le Koumezonga Rapanaï. Voilà. Président Caleb, salut-moi Constant Moukier, groupe Sina, que vous avez parmi vraiment président ou militaire, vous avez matanga nyonso ba comédien ou comédien Koufeli, vous avez assistara. Mais beaucoup plus on dirait matanga za karabino na bana na yo Sina que je sais pas pourquoi. Bon, nous tolandaka bato so balandi biso te eza nango normal. C'est normal, ça dépend. Hein. Il y a relation nini peut-être biso tozalaka peut-être bien na bango, soki bango bazalaka bien na biso te, nyonso kaka na maboko ya Nzambe. Voilà, c'est ça. Voilà. Par rapport à Ser Odia, Oebaki Ozoïta en Solane, Ada Leki a vice-président Sinark. Voilà. Julien déjà c'est un frère pour moi. Voilà. Alors, tant que Leki a Julien Koufi, ça le voit Leki nanga Koufi. Donc na Yebaki est particulièrement. Mais là, il y a confusion, Julien, oncle na yo, cousin na yo, il confusion. Quand c'est pas continuer aux appels la confusion. Mais tu as des détails pas là. Détails, il faut pas louper dans l'archive. Un bac est na misé parce que bah tout ça la misé. Bah louper l'archive bah au monde la réalité. Mais biso talaga to ba to na réseaux sociaux. Mes condoléances na Julien na Libota Mobimba. On est ensemble, il y a pas de souci. Merci. Merci beaucoup président. Merci. Bonjour Ndekonanga. Bonjour mon frère. Tout le monde est matanga ya maman Gisèle Odia, aux famille, membre de famille ou bien connaissance. Ouais, nous avons connaissance, nous avons sœur moto kola kanaye ensemble na limité. Ils sont tous dans le même quartier. Au bozo, tout kola na bango ensemble. Ouais, c'est ça. Ibaka maman Gisèle Odia, les lots tokos ou témoignage, boibanaka quand et puis moi témoignage au tonito zona part na pona sœur na biso atiki biso maman Gisèle Odia. Ouais, na yebi penda mo kala, tara tant de lobby to kola. Sinon je te comme nango ça fait déjà le temps to vendre na bango ensemble. Voilà sœur mort bien, ara bien na bato, abo solo, abo respecter bato. Alinga rapé moi mingi moi koseka. Alinga rapé moi matumboli quoi. Ouais, ara penda bien pour bosoner des problèmes soit yo bandaye. Aza mutu pia za ba défaut na yemba koto penda ba quand on va candidater la montée ma penda ça na montée. Voilà film très bien, la penda gentil so bosana e pour partager ma mutu kitoko. C'est ça. Voilà. Lelo oyo ser na biso accueilli bon na bato ba kolanda yo moi maloba muke par rapport à ba souvenir oyo a marqué yo de son vivant. Ouais, ba souvenir a marqué ngai, la film fort. Il y a un objectif en mobile. Je no mataba vient voyager na rozonga à Salapé kokisama. Maman lobaka yon pas salango. Pour ça rafi mon copenda. Arapenda courageuse quoi. Robunda a marqué na mobile. La race sociale avant na batu so ke pa na ya avant na batu na. Tant on va limiter. A comme na beau marché so oyena ndaku na ye avant na batu sentir a mutu mo yosunga. Asunga trop. Aida rapenda batu. Ba souvenir marqué na ngwana. Mutema munene na ye mutema malamu na ye yango tokokite to bien c'est bon ko tika misala to ya kaka to le later suka na ye na mambo sala ça gravé na mutema ça fait mal toujours. Merci beaucoup mon frère. Les gens na monde ngwana les gens des photos à tous se préparer to ba peke to za mortel c'est-à-dire to za la libelate est-ce que tant liwe ko ya ko kuta yo o za la ndenge nini to bongisa bongo ina biso po ete mokolo asuka ezala pe nde wana mais lelo mona azomona pe ke biso moko pe su na kati na biso tokóma na mwa bolingo mwa mingi surtout na milieu na biso baartiste bolingo eza te bomoko eza te bondeko mpe eza mpenza te bongai nde eleki mwa mingi soki tokoboma bongai mpo totya bondeko na banze kozala malamu mingi. Voilà ce que je peux dire à la communauté et puis na bato bakolanda biso. Tous allez rendre prêts pour mon collègue. Voilà. Merci beaucoup doyen. Merci. Bonjour Cordon Junior. Bonjour. Voilà.
lelo toza présentement awa na morgue hôpital du cinquantenaire siko ba exposé corps ya sœur na biso Gisèle Odia. D'abord ba impression na yo ko perdre lelo ndeko na biso Julien star na biso a perdre petite sœur na ba impression na d'abord. Non, c'est une tristesse pour nous. Hein. Donc, Julien Azali, vice-président, il y a groupe Sina qui pas eu Azali Cordon. Donc, ceux qui sont Simbi et Simbi Bissonyos. Voilà. Donc, les lots vraiment tous triste encore une fois. Il y a là ensemble, le vice-président Nabiso, Ndegonaye, Oyazalaki cher Ponaye, et les lois Tiki Bisso. Dans des moments comme ça, nous sommes toujours tristes. Voilà. Est-ce que Oebaki, ma soeur Napso Odia, sont vivants? Non, de manière personnelle, non. Non. Naïbi Gazali est vice-président, mais des relations étroites personnelles n'a été. Les locaux Tomoni, quand même, pour assister vice-président, frère Nabino et groupe Sina, collègue Nayo, Ntolo Babongo. Mais au salut moi constant Moukier, c'est comme si beaucoup plus de Sina, groupe Sina, qui est bandé comme soupé, il y a un groupe de Koufeli, au moins assistance, il y a un groupe mais beaucoup plus de monde binomo kana Sina, c'est de éviter ce c'est dit à quoi. Non, non, namoni vient dans Jean-Charles Azali, namoni bandeko ba groupe mususu bazali. Bon tout le monde ba koyate. Bisope bandeko mususu ba groupe mususu ba kufela bandeko. Bisope to yakata. Donc te comment bongo te ande ndengo wana parce que ngai eza omoni il faut toyeba ko sala la part des choses. Ngana ko silikela mutu te po ko tala ngana matanga na bisote. Musu matanga biso kutagi na programme na ye. Omoni donc programme na M sous ce programme ya mbongo muta kufia abote la biso sumbongo mais bato batia na bombo ndefo baluka bala baluka ndeni na ko ya ko continuer ko vivre donc soki muto ayete et la kisite que azana posa ko yatete M so benga ki M so sala ki message mais moi bien assistance moi bandi comme ça ba groupe muso quand même moi suivi te baksanine non et ça la bien te ça la bien biso to ça déjà au moins soki déjà yoye ba cameraman muso ba yete yo déjà couvrir l'événement ça dit muto azana besoin tala ana besoin tala pas na yo omoni M so ba chaîne mususu o ba chaîne belé o ya Facebook na YouTube o e sala ba contenu te ba yi ba vidéo na bino bango musala bango ba sala bango ba sala chaîne na za na caméra te azana journaliste ba ba vidéo ba to ba ke sala ba beze pa na bango donc bango pe bosungi bango donc bo pesa bango ba image omoni bazana besoin ko yate ce ba ba yete moyeto lobela bango pe problème c'est de défendre bien quoi donc soki muntu mususu ayete ya groupe mususu mais ils appellent moi raison qui est bo assister rapper ba comédien ba collègue na bino muso o azui matanga kufeli boyna boy ils ont fait partie kana bolingo ya nini ya musala na bino bosala kama net vieux Jean-Charles Aye a go représenter ba acteur nyonso batikali déjà présence à vieux Jean-Charles et remplacer déjà ba o nyonso ba yete vous comprendre est-ce qu'il faut ka Lomba ya poto ba ke batolela na batuté ne Jean-Charles Aye a remplacé Lomba a remplacé Sobe voilà donc ya bino be sinan bozande botambola na esprit à 12 to lo bango bongo parce que bozara toujours bon vous avez trop binomoko trop réservé binoka binomoko sina magamunyoso ya activité mingi binoka binomoko nyonso oyo comédien akufi matanga nyonso oyo artiste comédien akufa biso tozanga te voilà en tout cas toza isolé te déjà de 1 te na mona présent kala bon pe na ngolo bango vérité na so ngana yete présent mo yo bozala toyaka en tout cas artiste comédien nyonso akufa so ekuti biso na kin toyaka voilà donc tous ça isolé c'est un peu Odia c'est que information tambola bien parce que même na une des trois peut mon qui moi kaka sinar de binoka quoi yo lingi batu mususu baya azali artiste te azali qui artiste oui ça dit que les artistes artiste te ba master na ye ya c'est Odia baya ke belé voilà omoni oui soki neti ngai nakufa bomoni ba comédien de ba dinga ba tonda vous comprenez so ite ezala ngam nakufi osona bi mutu mususu ba e bi maneti na lakele mabeko ba to banga ka liwa fort voilà donc so neti ngai junior nakufa ke ngamuna donc mobilisation ba artiste et boyo mo za vous comprenez sikoyo mutu akufi as artiste te donc moi ba artiste belé ba ya ezate vous comprenez même sinar ne to ba tout ende ba ya même na sinar to pesa ki mot d'ordre ke ba ya mais na yebiso dage bato tout ende ba ya eza bato yo yebi eza bato yo yebite mais c'est que vrai tant on doit monter longi nanga ata président kale ba yebite ba ayete ba bige junior représentant zalaki ata Belinda ayete ba bige Aigle la Rogue Sinac vraiment tozali donc elingi koloba ke bandeko ba yete bana bango peut-être na ba tourner a rotika quand même pour tournage na yete po ya kolela ndeko ya
ata yo moko donc ekoma neti kaka soki okufeli mama leki ya tante atanta mwasi na bino biso nyonso foto ya te Voilà. toteni bango rigueur te. C'est ça. Voilà, un mot par rapport à Batwalandio. Tozo Lela Leona, artiste Nabiso, collègue Nabino, et un groupe Julien, Nino na ba fanatique et puis pour Tobito Lela, au bazar au Lela, au bazar fort, va soutenir ba faible. Moi, message n'en parle. En tant que d'abord un homme de Dieu, tout ce que je veux dire aux gens, c'est que la mort est le chemin de tout le monde. Voilà. Les lots, tu belé, chrétien belé, bangaliwa. Bazo bangaliwa parce que ba éviter ni les angamboana. De un, de deux, tu belé so ébissé. Dans un esprit de mort, on a prié, mais face à la mort, nous n'avons aucune force. Face à la mort, ce qui est lié à tout bêtise, donc c'est un chemin de tout le monde. Et liwa est ma bête. Et ma bête. Liwa est ma bête. Et parmi bilogo nzamba sala. Ça dit bibi tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Donc tout s'attend à ce que ezala tôt ou bien tard. Au coup avant, tôt après, ezala liwa. Donc tout se préparer, bisogno en tant que chrétien, to éviter quand est-ce que nous allons mourir. Peut-être nega to bimawa, babo tout à caméraman nangai na biga loba sans effet, mais peut-être pende to bimawa, mutum suspect parmi biso, même sous nanzela ba okene morgue, ça dépend. Ça dépend d'engue nzamba tcheli mutu akufela. Mais ce qui est vrai, tout se préparer chaque jour parce que to yebi ngongate, to yebi mokolote. Ce qui peut te kufite yesu pa kozonga. Tout ça là après parce que après cette vie sur la terre, il y a une autre vie qui nous attend. Merci beaucoup. Merci mon frère. Voilà. On a grand frère Nabiso, star Nabiso, artiste Nabiso, donc au père de petit sœur Naye, le vice-président Julien, au Boyebi. Bonjour papa. Bonjour mon frère. Mais c'est ça condoléances d'abord. Merci beaucoup. Voilà. Les lots Kolandayo, au père de être cher Nayo, petite sœur Nayo, Gisèle Odia. D'abord, Batouba Zouana nous détaille qui est par rapport à l'Iwa et à sœur Nabiso. Petite sœur Gisèle Odia abelaki tension et persista qui mingi ndé comme un problème marin. En tout cas, on s'est battu na ndenge nyoso. C'est dans ce sens-là que nous réfléchions avec Diane, qui est sa grande sœur. Tout le monde réfléchit côté de voies et moyens comment on peut l'évacuer. Bon, la mort nous a surprise. Ndekonabiso a Koufi. Voilà. Par rapport à ça, tu es nous sœur Odiaza 40e la famille. Aza 5e leki nangai. Donc toute la famille il y a 8 personnes. Il y a la 3e à Koufi. Babotama 2 filles. Il y a une petite sœur Nangadiane. On a vu Misenga aux États-Unis. On a vu, elle a tout fait, elle a tout vendu. Kuna voilà. Donc a vida qui compte na eponaka ndekona mwasi Abika. Voilà. Donc na 6 garçons. Voilà. Actuellement ba garçons batikali 4. Filles atikali ka moko. Voilà. Sœur Olia balaki to atiki pe bana. Te balaki te. La pena bana te. Voilà. Lelo oyo papa Julien et toza olela na yo et puis ba fanatique na bino ba mourir à théâtre yo ba landa bino de partout ba kolela elongo na yo ko bungisa petite sœur na yo et puis message ko kabola na ba fanatique na yo na bato ba kolela na yo elongo ba surtout ba lingaka yo par rapport ya sœur na biso na moi ba témoignage muke oyo peut-être et ko réconforter les sous bato oyo batika na bon moine ba lobaka. Je ne peux que dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus de près ou de loin. En particulier, je remercie la Fondation Nathan, la présidente Nango, Madame Ide, pour le Sali, pour le soutien au Sali Ngai. Vraiment, on est là, tous à un moment il y a faiblesse. On reconnaît les bons amis dans le malheur. C'est lui aussi qui trouve que il peut aussi nous aider. Mon numéro est à 099 77 677 00 ou bien 085 415 64 64.
Donc bafani na nga nyonso boyebi nde nasepelisa bino nasi bamoment ebele moko naoyoka bamisusu tomonaki oyo lisusu te osala neti disparaître. En tout cas, j'avais ma petite sœur qui était très souffrante. On a été hospitalisé avec elle, a rechuté au moins 3 fois. Abimaki hôpital, azongi lisusu abimi, azongi abimi. Les 3e fois, Dieu a permis que akufa. Mais une chose est vraie que ce qui m'a, j'ai dit merci à Dieu parce que pasteur jour moko ayoka ki sert à bengi pasteur naza besoin formato sola pasteur ayembangu abi pasteur zwa action de grâce boy nangai ya abi oh quoi nini abi yo est-ce que tu as déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur? Au pasteur na sala mais je vais renouveler mon engagement, je vais accepter encore Christ comme Seigneur et Sauveur, aide-moi. Le pasteur a sali ses prières, ma sœur a accepté encore Christ comme Seigneur et Sauveur. Elle a fait son action de grâce. Après 3 jours, Nde Akoufi. Aïbagi Nzambe était auparavant. Non, Aïbagi Nzambe. Il y a des moments où peut-être à Monique a tombé dans faiblesse. Alinga renouveler l'engagement avec Christ. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. Famille, est-ce que maman et papa baza en vie ou quoi? En tout cas, maman et papa bazate basi bakufa. En tout cas, tobundi kaka nangolo nzambe tobundi vraiment pona to pesa ba obsèque moko digne na ndeko na biso yango na bi bandeko pe Monique ko sunga ndeko no Julien ko sunga star na yo lingaka na pesa ba numéro 99 77 677 00 085 415 64 64. So polingo soutenir nga oyebi que non ndeko anyokwami ndeko a souffrir trop ndeko peut-être moi faiblesse pe côté financier. Donc voilà, on peut soutenir et ça a toujours bienvenue. Vraiment. À part nous montons une maman de la fondation, c'est là l'assistance nous peut-être net aux allélos, dans lever du corps, l'assistance nous est marqué peut-être mi connaissance mi amsala ba fan tout ça. En tout cas, j'ai dit merci na ba mi naye na monaki ba bana Mokengeli au batanga na ya collège Mokengeli. J'ai vu comment ils ont participé. En tout cas ba participer vraiment. Ba senga kinga ba bi ya to linga ko latisa ye. Ndimaki yango ne salami na monaki ba mina ye mususu pe ya ifas bazalaki basali cotisation misusu pe ya poto ba camarade ne ya poto basangisi base manifester basali mo ba délégation na bango ba olamba biloko na bango basala nini. Donc vraiment Gisèle a ke motema ofungwama na part na yo pe ba mina ba connaissance quand même. Ouais, kasi na biso que tango yoki na bi fondation Nathan na bi na remercier maman ID. Donc a kundi vraiment a sungi vraiment makasi pour na kunda petite sœur nanga valablement. Mais to sali bon ça moi qui songi te to lo quand même vérité. Moi absence ça va comédien belé tandis que yoza quand même doyen o yebani pe na musala ngo collaborer pe na ba collègue na et puis groupe Sinak bolanda pe bat na matanga. S'il faut dire to lo bango vérité, mais tout le monde moi absence ça va comédien belé, c'est comme si tout le monde a matanga ngo za ba collègue ya groupe Sinak ba ndeko na nde bazo assister beaucoup plus. Na moni ba artiste ba yaki na butu to zalaya na ba misusu lelo pe ba misusu baza so tali wana mona ba makala gboko. Na moni makala moni ba Jean Chaka voilà par ba omi ba. Donc na monaki Theresia na monaki donc bazaza na bango dans le trop. Bon. Je crois que bazaza na bakati kati wana. Voilà. Merci. Un mot de la fin. Mais obligé à payer Moutouté. Obligé à payer Moutouté à Matanga. Voilà. Ceux qui Moutouaye, on dit gloire à Dieu. C'est pour eux à la paix à l'aide, bazan na empêchement, bazan na tournage. Donc nous rendons seulement grâce à Dieu. Nandenge ba obsèque leki na activité nous sont désolés vraiment. Le groupe Sinak les amis d'IFAS se préparent. Le groupe Sinak, vous pouvez avancer.
Nous invitons maintenant les amis du FAS. Très rapidement, les amis qui passent, vous pouvez avancer. Avancez très rapidement. Le Judo Club, les stars, vous pouvez déjà avancer aussi. Judo Club, les stars. Famille Katima se prépare. Les amis du face, avancez s'il vous plaît. Nous invitons